Bonjour. Mbote mingi na bine surtout ba bolinga maman Eliane. Tunapisi bino ba mbote ba ebwe abarzenu ma vimpi maluka imoyo. J'espère que bon amuki bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musu na makasi na ba toujours que kolala kola mukeza habitude était. Tant nzambe peso pe ma bomo ko ba ko kumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que ndena lo baka toujours yazaka na besoin de reconnaissance pe gratitude na biso. Merci mingi na biso surtout obolinga maman Eliane tout bino ba ebo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka wa bino maman Eliane tapesi bino merci beaucoup. Soko tali pe émission na ngai o sepeli na ngona ko senga na yo o kamata o sala ba partager pe na bande ko mosusu ba ba profiter pe ba bénéficier pe na maté ya maman Eliane Nitu ndeko so zamba no aliboso kuta na ngona ko senga na o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que os la notifier à chaque fois que émission est kota na kati ya chaîne na biso awa to sanu ya raté parce que to zanga ba programme ebelé to za vraiment la diversité ebelé awa to zanga ba émission culinaire to sala ba télé-réalité to sala ba vlog ba émission tiboy oyo ezali émission alors ce zamba no aliboso ndeko na ko senga o s'abonner kasi na lo ba toujours que soko za mutakanda ko tala ngate po sepela no na ngaite somo koza mutakanda kotala ngai te pour sepela no na ngai te somo koza fanatique révolté kotala ngai te pour sepela no na ngai te somo koza motema likundu kotala ngai te pour sepela na yo na ngai te somo koza motema boloza motema ngai oza motema keto kotala ngai te pour sepela no na ngai te amona ngo siliki surtout yo na ye kuna ba fanatique révolté talane la boaka litama loka maman Denise. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu la reine mère, appelez-moi Kimia Kian Kaka Hermo Baxi maman Nitu bête voilà les autres ko solo la boye bande en tout cas la plus non merci les autres que nous solo makambo o etali n tout so makambo o etali n. Mais avant de côté na souhaite ali en ozel kamwa bana papa moko maman moko l'aîné de la famille yaya ya mwasi yaya ya baleki ndengeni na sana en na kati ya libota. Mais avant de côté na leçon na ça en na kolobana en tout cas merci beaucoup ndenge bo yambi ba emission auto sali awasi ba mama bokilo ndenge bo yambi emission auto uti ko sala aya makambu ya defa futa na zoli yango ba coup de fil tala ba retour na jebele nakoya kosola siko likambo o etali mama ya likelemba yango nde likambo nakoya kosolola mama ya likelemba bandeko bayebisinga mi mama Eliane bemission boza kitoko makasi mama mibali babengi babi mama Nitu bemission salaka surtout osali mikolo oyo. En tout cas, maman to sepeli nango makasi. Kasi lelo to oswa likambo oyo etali en bande konanga. Motema likundu, motema mabe, motema bololo. Ya solo makambo oyo esalamaka na tango ya Kaina Bel. Ti lelo eza ko salama. Ya solo Joseph bande kone bateka kai. Ti lelo makambo mabe eza ko salama. Liso to kosole eza boye. Eza ndeko moko mwasi abenginga po ebisanga maman Eliane. Lobela na likambo en mama en na kati ya libota en na kati ya famille l'aîné de la famille ndeko ayebisinga maman Eliane Nitu papa na mama baboti biso toza 6 papa pa ke ya boti libanda bana mibale mwana liboso na kati ya liboma mama na papa aza mwana mwasi grande sœur yaya na biso ya mwasi. Mama, balobaka ke mwasi azalaka mama, mwasi abatelaka libota, basi nyonso tute baza ba mama, bayaya nyonso tute ya baso bazwaka place ya kibo mama. Mama Eliane, tango tozana no ba jeune na kati ya ndaku, papa na biso tango aki aboti libanda, bana mibale, bana bakomi kokola, biso pe toza kokola, mais papa ayaki koyebisa na mama. Ayebisi mama alobi Marceline kolala kola mukeza habitude ete atana sa pongi soki mutalali akoki kokende mais mwasi na ngai tala ngai mobali na ondenge na zawa na kotambola na ngai oyo papa mama na kitisa ke tirette na ngai quelque part tangu na kitisa tirette wana eboti bana mibale ya mapasa
na bombi nazomona mikolo ezokende na habite na kati ya ndako nazaka na bana basi tibaki na mwana mobali moko 5 filles 1 garçon na libanda kuna mapasa bana mibale on ne sait jamais lokola pe pa na boti baza bana mibale ndenge nazao bana nanga wana natengisa bango ekole moko na bana yanga ya ndako on ne sait jamais ndenge bana bazalaka bakokita mususu ko ya kolingana yango na ye kosenga mama kosenga na yo ke mbebe se salami naza mobali nakitisaki etirete quelque part bana babotami yango na yebi ko mama na ngai olimbisa mpo nayebi ke na trompe yo me nayebaki te ke ndenge nakendaki bongo mai wana ekopesa mbuma nayebaki yango te navandi na likambo mingi eza kotungisa ngai ezoba lobana mama na bana lobana mama na bana yango na ngoli motema mpo nayebisa yo bana yango batangaka ekole moko na bana on ne sait jamais mama limbisa ngai oyebi biso bamama nde tozalaki eloko bongo tolinga yango te bana oyo mwasi akuta na kati ya ndako ya libala mwasi acceptaka bango na facilité me bana oyo bazalaki oza deja na kati ya ndako ya libala papa akeya boti aye na bango en tout cas mama nyonso aka na difficulté ya kondima bana wana amwa koza mwasi mo na kati ya ndako boti te bosololi na papa akeya boti libanda wana mama ndimaka na ye na facilité me ba oyo ke mwasi aza deja na bana na kati ya ndako papa akeya dekone aboti wana mwasi nyonso ata Maria mama Yesu ata Maria abota Yesu likambo bongo se komelaki ye alinga ndima oka na difficulté alinga ndima na facilité te angaki aboya non ne bandeli na simangaki ndima bandima ngo toujours na difficulté mama na biso wana mwana ne ya mwasi ya liboso akoma na 17 ans yaya baleki 17 ans mama avandisi mwana ya mwasi ya 17 ans avandisi mwana ya mwasi ya 15 ans abiba o mususu bazana musika bino boza deja mikolo papa na bino akenda kobota libanda bana mibali ekolo bano batangaka 15 17 na 15 te meba o balandi na sima oyo pai batangaka baliki na bino asuka mibali batanga ekolo moko na bana wana baza bana mibali oyo papa na bino abota libanda baza mapasa mona liboso bi mama nini papa mwana 17 ans mwa mwasi papa sali nini papa boti libanda mama boma libala mwana 17 ans mama boma libala jamais papa kokoya na bana wana ana ndako te jamais bana na bakokoya na ndako na biso te mama jamais ubie bokabwana na papa ndeko na biso ya mwasi aki na âge nini 17 ans oyo alanda ya 15 ans azotale kaka azoka ndenge azobaki mama boma libala papa akibota libanda non oyo ya 15 ans tali abi yaza nde boye yaza mutu akande mama kutu ndenge azopesa explication na NT mama pesa biso explication moko normal ke to accepter ke papa aboti bana moko libanda ma yebisi biso to ya mikolo baleki ayebisi bango te biso to ya mikolo po biso tokoka ko digérer po tosola bien na baleki abi yaya na biso ya liboso wana yaya donc na yebisi yo ke moyen te yaya yebisi mama te mama bana wana te baya awa te to donc yaya comme le roi yende kolondako ko yende mwasi ya papa wazo silika mama na biso kutu azo bango na intime fumo na yaya mama eliani ndenge tozokola yaya azaka soki neti po toza yana leki 17 ans 15 ans so totamba biso mibale moto aluli ngai yaya sepela te ndenge za so moto alobi leki no aya kitoko kitoko nini nango aza nango wana leki na wa kitoko comme na leka bango so na kitoko l'aîné de la famille leki alobi mama soki kaka moto apprécier nga yaya faza toujours na likambo ya koloba toujours négativité sur ngai toujours négativité sur ngai toujours négativité sur ngai azotala nga bime non ndenge nini yaya
soki ta muta lulinga ya sepelaka te soki ta muta kumisinga ya sepelaka te muta presinga ya sepelaka te na kokola ya kokisi 18 ans ya zwizemi koza zwizemi webi na tango wana na kala na kisa tango tokola ba ko tika ya epai ya mobali na famille ya mobali na ye taba tike na famille ya mobali abandi kozonga nda ko mama kuna na okokana ngai te kuna na okokate kuna aboti la famille ya mobali tango aboti ko lelelelaki elekaki mingi papa asolo mama solo na papa ki tika mwana zongawa mwana zoba kuna azokokate etu yaya azongi na ndako yaya kozonga azongi na ndako 19 ans 20 ans 21 ans ngai mama Eliane na différence à 2 ans tozaki na mona yaya tangu yaya kokisi 23 ans nga 21 ans ngai liba ya kate libala eye tangu libala eye na ebisi mama na zumutu a proposer nga libala yoka ya ngana nuna bali te yoke no bala ndeni yabi boy no so bali obali te ya ngani siko ngala bake ingana na boti te yo boti ndenge nini mena uti mama ngana na bali te ya kokobala vanga ite mama lobi mais non comment ça bala vanga yote yo zwizemi oboti mwana ozana koko pa na ngana ndako yezu mobali po abala yo zo telemela libala ne po note mama tala kaka ngata na boti eza malamu te ya bala vangai e kosala ngati bien te malamu kozala ngana bala mama lobi bazela yo bala abi mama ile alika mona bavandisela mutina banoko ya yake ndako luka tina banoko na biso abisi banoko ke ndenge nini ye akende ko bala avangai banoko abi abala te pona nini yo tamusaki vino malamu te okumbizemi oboti bo moninga zuli bala te ekoza bongo tinga na mkolongo fona bala avant babia lokolo za mkolo zo kizemi avant oboti fo bala peka avant non mutu aza na chance ne mwana abala ya telemela libala moninga atelemela libala alongwa pa banoko akenda pa batata mwasi sake mama yeba tango akenda pa banoko mama pa yeba kite banoko ka mutu bayeko soana mama tala mwana yako ebisa biso ke topekisa libala ya ndeko naenda azokende kobala lokola yena na bali te ndeko na ye pe abala te ya bala nano totasi tobi yo so boti deja yo lokola so boti boy komi deuxième main il faut zela mobali musaksa mobali ya kobala po aboti so abali yote ba sente yo ndenge zala moninga zo libala abala te mama lobinga pe nazo comprendre mwana ote na lobela keke moninga azu mobali abala azo kotelemela libala ya ndeko na ye akipa ba tata mwasi même chose tata mwasi na ndako abi mama tala mwana oyo ayekoluka nga lobi ba telemela ka libala ndeko ne finalement mama lobi me likambo nini mwana ngai likambo ngo nini leki no azu libala bala olingi avandela nga lisusu akumba zemi ndenge yokumbaki zemi na bomona nyonso yaya leki alobi nde esika na ye kocomprendre ke yaya na nga aza motema mabe na ngai ntango na banda na kokola tozokola so moto aza koapresie nga ya azoso moto abi par exemple elianaka zolo kitoko zolo kitoko ape zolo eza 5 molo mwana eza kitoko abi na bomwana na banda kocomprendre mingi te mais ntango na bandi kokoma mayele na tango ya kotelemela likambo na nga libala na ye komona ya aza moto azaluzi ya aza moto azuwa minga nazaleki na ye atikelinga libele na meli koma ya koza motema mabe boye mpona tozonga na likambo oyo ya bana mama lokola asekiteki na ye motema mama ayebisi papa ke bana wana baya kukuta na bandeko na bango yalobi non mama ndenge nini yo kokolinga papa aboti libanda bana wana okende kondima baya ana kati ya ndako non mama bana na bakoki koya awa te ya mwana mwasi s'il vous plaît ayebisi na baleki na ye nyonso bio ndenge eza wana papa kendeki libanda boti bana mibali en tout cas bana na bolinga bango te so baya ana ndako bosepela na bango te boche bango mala lese popesa nini bakende baleki pe bayoki ndenge ya na bango alobi papa ake kozwa bana ye na bana ye kopresente bana na kati ya ndako ntango apresente bana na kati ya ndako yayeli kotala ta bana wana te papa avandisa bi mama lene de la famille eza yo oyo nyonso eza baleki no abi te wana babaleki na ngai te baleki na nga bango wana babaleki na nga te mama alobi te baza baleki no baza makila na yo papa na waki kobota bango na mwasi mosusu baza bandeko na yo makilo eza na kati ya bavene na yo eza pe na bango baza bandeko na yo abi ya na biso aboya nini aboya bana wana
ezolekela bato likambo nini nzoka yaya aza moto aza motema mabe kati na ye abi mama nitu fiançailles esalama bafiance ngai yaya azaka elongi kokangama mama Eliane babali ngai ya sepela te na libala nde babalaki ngai yaya lobi mama aza mabe ndenge nini yake dobalisa leki ngana na bati azobosana ke ye basentaki ye ke abotaki mwana basente azobosana ke naza moto basente ngai nakomi deuxième main il faut nazela mutu mosusu nini aya kobalanga abalanga andima ngai mpe na mwana oyo nasi na boti wana azotala ngo te ye azaka na motema mabe na ndeko na ye aye mama Eliane nake libala nakendaki mpe ngolu kalkile ya nzambe ngolu makambo alola libala pe ya bien mobali nanga pasa musala malamu nazovivre pe malamu so navandi na ye na ndako na ye kotala bango na ndako mwana mimi mwa liputa nanga super na ye kopesa mama nzoka nyonso na enyongaka yaya na ngai me nakokola nsa mokeke yaya motema mabe na nga sa mokeke yaya na ndenge ya boyaka bana ya papa mama olia asilika ya silika mona motema yaya penza to nakendaki libala aza yaya na nga na ndako na nga yaya na nga yaka te atiaka makolo mpa na nga te nyonso na nini motema mabe me ngai na motema lokwa ye te nabandi kobota bana nazwi mpe mwana na ye navandi mpe na mwana na ye mpa na ngai na ndako nasengisi mpe na bana na ngai alors po tokóma na mama ya likambo ya ene ya zuwa ya motema mabe eza boye yaya boti susu mwana ya mibale abalikaka te ya misato ya abalikaka te après papa na biso aki moto alinga kosomba mingi bamapango papa na biso yaya bandi kotumisa papa ke ngai bana misato kaka na lopango nakokoka lisusu te leki oyo alandanga na nsima ya mwasi mpe abalaki tokomi bana basi mibale towana mabala le nez de la famille aboti bana misato na kati ya ndako alors mama Eliane tellement tie papa matata papa akamati lopango moko papa ateki papa akamati mbongo papa apesi yaya wana saka mokolo apesi yaya ntango apesi yaya mbongo wana ye azalaki na age nini 40 ans tina 40 ans chez les parents bana misato yaya soni elekaki tellement nga na ndako ya libala leki ya mosala na nga susu na ndako ya libala yaya motema bakuzi na biso bango mpe babandi kobala bakomi kokende mabala siko ndenge tobotama ndenge bamama babotama mwana ya liboso ya bamama na biso nyonso eza yaya na biso siko motema mabe ekomi kosala biso baleki na mibale tobali baleki na ye kota bomama babandi kobala yaya motema si abela pena motema ya bela motema maladi ona kati ya famille na biso eza te me ya bela motema yaya kokisi 40 atie papa matata papa ateki lopango papa apesi yaya mbongo yaya ye poto na age ya 42 ans yaya ye poto biso tozanga na mabala na biso tovandi na mabala poto toyaka te yaya ye poto koya yaya ye poto abandi kovanda na poto ti bavi ya poto ebindenge ezalaka avandi na ye na poto abandi kosala vi na ye mama ngai mpe nayaki na ndako ya libala mobali na nga alobi sikoyo yo mpe fokende vacances na poto lokolo oza na yaya kuna ngai na mosala moye nakende na yo eza te yo malamu osala nini ovoyage okoma pa yaya na yo osala kaka 2 semaines aposala nini ozonga ntango kozonga tokoki kosala programme tokende biso nyonso na bana
mais pona bolingo yo mwasi na ngai mama ya bana na ngai abina libala nga na boti bana 4 pona bolingo no mwasi na nga mama ya bana na ngi yo voyager muta liboso babengi pe ya lokola na mota ya mabe te mama Eliane pona ngai azaka ya na nga lokola nga mota ya mabe te bon lokola asaki poto na biki aza déjà muta poto yaya ayambanga na poto to sali pe naza mwana ya mama na ye na papa na ye to sali pe programme bien na ye poto na komi na Belgique mais bango on a sabino baza na France yaya na liki baza na France mama ile na komi na Belgique yaza na France tant on a komi Belgique na benki ya déjà na Belgique oza déjà na Belgique oh d'accord siko kuna pona yana sa ndenge nini na na train ozonga na gare ya lobi na ndimi te ke na kozala ya nazo déplacer na kozala te ya bi programme to seki depuis pona biseki ngate ke yo kozala te ponga ne za amobali na nga lobi nekende sika mususu te na ya kaka epai na yo abi bo eto ngazo tuni na porte faki apeso mbongo hotel epa na nga nde za hotel nganda kuna ngeza hotel te ifaki apeso mbongo hotel ndako na ngeza hotel te ya bi ya nini abi yo kanisaki kobala nde za bomengo yo kotaki ndako libalo bala kiti ngasko pe na poto naza pe na epa na nga na désolé pa na nga na kokoyamba ote parce que ngai nazo déplacer ay maman Eliane na suba na bilamba koyoka réponse ya yaya mwana ya liboso ya mama na papa yoka motema epai nakomaki na Belgique nakomaki pa copine na nga nalali pa copine na nga 2 jours na ya kovanda wapi na yaya mwana ya mama na nga na papa na nga aboya koyambanga epa na ye sikoyo soni nakobanda koyebisa mobali na nga ndenge nini ke yaya akozala te si longtemps ke yebi ke fana kende pa yaya banda na Kongo tosololaki nakobanda ndeni koyebisa mobali na nga ke yaya akozala te mama Eliane yo moko yebi ke makambo ya famille nyonso koyi koetala yango te boye siko balela nakobanda ndenge nini elekelanga camarade na nga pa na komelaki alobi yaya boko yambo abia makambo na bino ya famille boya bata famille bi yaya na yo soki otikala koyeba te ndenge tozaka kokola na bino yana atikala kolinga ota oyebi pourquoi pourquoi neso bazaka komisa koza kitoko soka likuno azaka kitoko kitoko nini na bino bomona ki nga mona kitoko na ite sobika likuno abi biso nyonso toyebi ke yaya na yo atikala kolinga ote po yeba ke moto alinga kote okomona na bagisement na ye kaka ya moke oyo tolobi so moto be mami nena kazo kitoko nina oyo mona ke azo kitoko nga mona yango te soko moni moto aba toujours ba négativité sur yo yeba aza mutu ya motema mabe aza mutu ya keto a mutu azuwa aza motema bololo a motema likundu a motema ngai alobi mama Eliane na France nakomaki lisusu te nasisaki voyage na nga 2 semaines na nga epa camarade na nga nebiso mbala nga bite tango ona ye yaya pa za te bato poto ba voyagera mingi a déplacer na mboko avanda akendaki na mboka mususu mama makambo bandi ko bima obenga cousine boye nani yango ya na bino biso anayo toka na te donc yaya problématique même ba cousine ayoka na moto te motema mabe yaya tekisi papa lopango aye poto na mbongo ya papa totikali na sima pa totikalaki papa tekisi lopango moko akaboli mbongo na les 3 garçons na ye oya biso moko na bana o papa botaki libanda soki na ye biso yoke bana wana papa na biso abota mama na biso accepta bango mais yaya na biso accepta bana wana te so batunika bobotama combien tobotama 5 mais toza 7 mi balanga tanga bango te alingaka bango atamuke te donc mama Eliane soko moni ba famille ndenge ezalaka awa ndenge bato bazobaka mike poto ekabolaka bato
po te kabolaka bato ka boye te ekabolaka bato na ntina tala neti sikoyo nga nde tozosola no boye naza wapi naza na France na mobali na ngai na bana na ngai yaya na ngai liboso toza nde na mboka ya France me totalanaka te eske nasalaki likambo ya botama na motema mabe totalanaka te bana na ngai bakendaka mpa na ye te me naza bien na bacousine na ngai bana ya banoko na nga bana ya batata mwasi bana bo me ye mutu moko ayokanaka te na bato nyonso ye mutu kaka moko ayokanaka te tala motema mabe yango wana bato bazaka bana tata moko mama moko bayoka na su te po tokabolaka bato makambo po tokabolaka bato ebandaka na poto te ebandaka uta bomwana na source bozokola yana bato mosusu akola ana makila pete to pe lokolo pete ndenge bato baloba yango balingaka ye omona bayamu na quartier balingaka ye omona mosusu garçon mo ya bien balingaka ye omona oyo balingaki penza te o balingaka mingi koyo motema wana ya likundu abinga nazobala yaya nanga kenda kotelemela tina banoko ngana na bali te ya bala pona nini na motema ne mabeti lelo pe abali te ya ono petolo lisolo azana 58 ans yaya ozo kali solo na ye ana 58 ans tozane ana kati ya mboka France mais totalanaka te nakendaka mpa na ye te ayaka mpa na nga te bana na nga bakendaka mpa na ye te sikoyo motema mabe bakisama sunde ene nga naboti bana 4 ndenge naza a na poto ndenge na ye a na poto nazwa ngolu na ye na bana na nga na poto yaya banda ya na poto ngo vandi bana nyonso abota misato ata moko ta ye poto ebakisa ye lisusu nini likundu yango na ba ene tolobela ba ene koma isko kokoyina mwana mama no na papa no o alandi na sima oyo tikili libele ay mama Eliane ba situation oyo eza na bato ebele ba situation oyo eza na bato ebele mama Eliane tu mais ça la nga passe ça la nga mawa bana baba vraiment mama kulutu osala ye ni bana bazotonga tango bokolaka bowela nini osala ye nini mais to wele lo kote na sema yinanga menga mwana mama ne na papa ne do motema mabe mosusu babota makanango abi motema mabe mosusu babota makanango mama ana poto tozaka biso mi balenga na ye totala nakate tolobanaka te papa sa kufa mama sa kufa baleko mosusu batikala na sima bango batikala ka akune pai batikala ye bana ne misa to abota misa to pa bota wana pe aboti pe na mbali mote bana pe bazaka kapi na Congo ngai ngolu motema pembe likambo na moto te naza ana poto na mobali na nga bala ngai depuis na âge ya 21 ans na bana na ngai 4 le na komi mama mobimba ki mama karate na komi pe na bakoko mibale ya nanga bana nanga bakenda pa na ete totala na kate ayebi ata bakoko na ngate yango wana mama foko lobela mwa muke koswa na bato likambo na n tango mosusu bato bayoki baza na mitema mabe kati na bango bakoki kosala nini bakoki ata kochange yango na bandeko loko na koloba ke toloba yango tro poto mboka mwana na mwana poto ekabola bato te bakomportement na biso nde esalaka nini tokabwana bakomportement ose komportaka ndenge nini vis-à-vis ya bandeko na yo ose komportaka ndenge nini vis-à-vis ya baninga na yo comportement nde etindaka bato bakima mutu comportement soki eza mabe etindaka bato bakima comportement ya mutu bato ebele ezaka tosambelaka abi yaya mpe ndenge aza na ya mama Eliane moto na église moto na losambo asambelaka na kati mpe église responsabilité pe bapesa ye nzoka muto ba bapesa responsabilité na église muto asambelaka ba respectaka na église aza mama sociale mais mama sociale oke na lipota na ye moko nkaleki na lande na sima tosolola te totala na te bana bakuzi na biso baza basolola te batala na te soki muto azokoka kolinga bande kwa libota na yete ndeni akolinga bato bazaka na lingomba moko makila na yezo kolinga ngote
bongo ba oyo baza na lingomba moko kolinga bango ndenge nini hypocrite. Tant bozo pesa pe bato ba mangomba bozo pesa mutu ba responsabilité luko yeba avivaka na ndenge nini na libota na ye. Poso mutu ko supporter libota na kolinga bango te ka bino bato bokuta na balabala munda olinga bino. Problématique. Olo sambo. Akendaka lo sambo bamona ke mama malamu mama social na kati ya sambelaka motema likundu. So na biso likambo polo baka bino bato motema likundu, motema bololo, motema ngai. Yango na beto lisolo ya na ngai o yanga moko, yana ngaza motema no baka ya bololo, ana motema no baka likundu, ana motema no baka ya ngai. Likambo kokama mwana liboso ya libota mwana mwasi. Ya liboso ya libota mwana mwasi. Metala motema o azanango. Poto kabola bato te. Bizalele na biso nde esalaka tosa nini tokabwana. Pona lelo tosuki wana lelo vendredi. Tous en a marché na biso na Noisette bobo sana te lelo vendredi marché zali. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba ni besheni bana betu bons. Bonne journée boka mataba bisous. Bye bye.